Nga mama ya Rabi azotis alobaka te me ayokaka azalaki kokota mpe classe karatasi moto azalaki kosunga ngai karatasi ekati na minute oyo azokota biso classe te avandi na ndako akendaka hôpital elandelaka ye donc naosenga kaka aide oyo akoyokama ya mwana oyo asunga ngai na mwana oyo nabota ye na Algérie na ye na ye na Maroc na ye nani azokola wana ta classe azokota te classe na ye ezaka na nsima wamemona akotisa classe eza te mpo mbongo bazosenga na classe ezosimba te yango avandi na ndako Rabi regarde ayokaka me alobaka te oyo bayetika biloko oyo eza bamarocain te eza bandeko na biso bacongolais lokola biso donc bapansaka mpe biso donc tokomisi vraiment nzambe en tout cas esalinga vraiment bien malgré que esalinga vraiment pasi mais mpo na nga na monisi mpona bajour ya lelo bandeko baya kotala bino vraiment na bapale boye donc eza des sacs à fufu na loso na association oh baopia te tolobaka vérité baopia te soki bazuna mbongo quelque part baliesi biso saki boye bokambola 3 personnes saki ya loso bokambola 5 personnes tata nzambe apambola bino na oyo bosaleli bana biso baza bahandikape moye biso tokeluka mosala eza te mpo bana batambolaka te bavandaka te balobaka te nzambe vraimen apambola biso Rabi prend yaoka aponi nano bakolambela ye mpo bakolambela nde yaponi si nzambe alolamona bino oyo aza ndeko na biso mwana matete kombo na ye Nicole avandi na de bonhomme na première aza vraiment na problème ya santé aza na problème ya santé nde esali te totya ye awa avandaka na ndeko moko ya mwasi mpona komeka kozwa baswe na ye mais vraiment toza na difficulté makasi mpo azalaka na problème ya oxygène donc chaque semaine il faut akendaka na hôpital mpo azwaka baséance ya oxygène. Alors séance ya oxygène wana esengaka par semaine il faut 250 dirhams et 750 dirhams 750 na dirham na en euro eza neti 75 euros 75 euros fois doakango chaque semaine vraiment boyebi via libanda ndenge ezali toza vraiment na ba difficulté makasi en plus hôpital awa eza pembeni te eza musika faut komemaka ye ti kuna vraiment toza na ba difficulté makasi atambolaka te totambusaka ye na chaise roulante mais akomeka mukie koloba bien que son ekobima mpenza bien te mais akoka kosola mwa mukie moko en tout cas état oyo depuis janvier donc tokende à peu près bayinane toyo otala yo toyo otikela yo ata mwa sukali oyo na mwa semida na mwa huile oyo na mwa jus oyo bandeko batalaka biso na bachaîne YouTube oyo tozalaka na yango 4 chaînes de télévision na Rose Bombo officiel batindi biso bapesi biso makoki mpo ete tomeka koya kotikela yo oyo kozwa ata moyen ya kofete ata Noël okoloba na bango nini bandeko batindi biso to kotikela biloko. David Alobi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous avons battu les pattes oyo. Ane makanga. Merci. Osinalia, Natun, Samanes. Osansambenasi. Papa, invité, tu me connais pour moi mokina yo. Ça fait combien de temps maman Nabiso a sauvé la Zaneta? Donc ça fait au moins 4 mois. En tout cas, bateau batala rabiso dans la Rose Bombo officiel dans la 4 jours de télévision, basara na motema
ya kosunga bato raison pour laquelle bapesa ye biso mwa makoki mpona tolekana komemela bino oyo mafatu oyo toyeli yo toyeli yo bato oti kosenga merci wana bato batalaka biso na nzela ya YouTube bango wana bapesi biso mwa quelque chose oyo po toya kotikela yo alors toyeli oyo yayo yango oyo oyo toyeli yo omeka kolia kanda Papa Roger ko balukaka Papa Roger ko bandiko bazotala donc kota ikauka te moyen pe na sala musala moyen na sala musala pe na te ya za souté pour équilibre za souté. Papa Roger balobi ni pozwa baswa moko approprié pour rétablir santé na monde. Bon, tu es le chien, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela na kotiba na saliba examen yo l'examen surtout nzela musuki na kolanda ka rotina na sala examen boye na sala examen boye na rotina na sala babila ya santé na sala babila ya santé mais nyonso to ezolaka normal nzambe kaka ngai kombo na nga mama Jenny na yanga te na nga nde toyaka kaka voyage nakomi awa na ye kokutana na likambo oyo ndeko na biso ya mwasi atika biso souffrance mobala amonisaka ye yasi akufi atiki bana donc ye papa ya bana akimi akende Kinshasa ablokanga partout akipanga te nayebi mpa na bango te nayebi te ye te tokutani kaka na Maroc donc nazwi oyo kombo na ye leader nazwi ye na 5 mois et demi oyo nazwi ye na 5 ans ti lelo naza na soutien esala kote ya bomama esala kote ya papa ata motu moko akipaka nga te ngai mpe baoyo babimisaka ngai basundoli nga parceke nga naza charge mpo na bango me nga naye kokomplete lisusu charge donc yango wana basundoli nga me nasepeli na geste oyo bosali vraiment fete ya bana eleka bien donc yango mama numéro contact mpona bandeko totalaka biso bana numéro na ngai eza 06 55 06 56 94 13 15 06 plus 212 06 56 94 13 Voilà, en tout cas, voilà un geste, un sourire, un geste, un sourire, un geste et un mot déjà. Et bandi déjà, bandi roba rotalangai. Merci, merci beaucoup naba bandeko nyonso, bandi melaki initiative oyo. Merci beaucoup na bandeko nyonso, ba pesa ki confiance, bandi maye ko tinda, bandi maye ko tia, c'est-à-dire do mutoki na bango na nzela ya PayPal, na nzela ya Western pour na kosunga ba famille o ba ba difficulté pour na ko vivre, ba famille ba ba difficulté pour na ko avoir quelque chose à relia pour na ba fête à fin de l'année. Merci beaucoup na ba fidèle abonné, il y a 4 jours de téléphone batala rendez-vous na ngai baleine. Merci beaucoup na ba fidèle abonné na ngai ya Rose Bombo officiel, ba fidèle abonné, c'est-à-dire na ba contribution na bino bandeko nyonso, c'est-à-dire bondimela ki c'est-à-dire initiative oyo. Merci, 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 merci na bino, c'est-à-dire bota la vidéo oyo très bien, c'est-à-dire mbongo na bino eye mbongo na bino eyaki depuis ça là, msala ya malamu. Mbongo na bino bobwaka ki yango te. Bobwaka mbongo na bino te, mbongo na bino botindaki eyende pone sala geste ya malamu pona et apporter les batu sourire tout au long ya ba festivité au nyonso. Vraiment un grand merci na moto nyonso atindaki mo quelque chose na ye yebake ndenge opesi sourire na mitema ya batu nzambe pe akopambola bino encore plus. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso barotala vidéo oyo. Et kozala pasi mingi pe mawa pona bato bandimelaki initiative ote bakangaki mitema baboya kotinda par manque de volonté. Mais vous allez faire un mingi pour na bateau yo ba contribuer pour nzambe à repambola bino ale. Bisous bye. Buta la suite à continuité la vidéo et puis bon mona makambo bien. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite yangai toza apa ya ndeko na biso ya mwasi omeka ko expliquer biso jana c'est avant to mata problème ndeko na biso ya mwasi mwana matete
azana yango mwana matete tozane ana Maroc lelo alors ndeko ba otala biso ndeko aza wana pembeni mikatu ko expliquer ba fidèle abonné ko batala biso ba comprendre ka ndeko na biso. Oui, oyo aza ndeko na biso mwana matete kombo na ye Nicole avandi na de bonhomme na première aza vraiment na problème à santé. Aza na problème à santé nde sali ki tochai awa avanda kana ndeko moko ya mwasi pona komeka kozwa baswe na ye mais vraiment toza na difficulté makasi po azaka na problème ya oxygène donc chaque semaine il faut akindaka na hôpital po azwaka ba séance à oxygène. Combien de alors séance à oxygène wana esengaka par semaine il faut 250 dirhams et 750 dirhams 750 na dirham na en euro et ça n'est 75 euros 75 euros fois de kango chaque semaine vraiment boyebi via libanda ndenge ezali toza vraiment na ba difficulté makasi en plus hôpital awa eza pembeni te eza musika faut ko memaka ye ti kuna vraiment toza na ba difficulté makasi atambolaka te totambusaka ye na chaise roulante mais akomeka mukie koloba bien que son ekobima penda bien te mais akoka kosola mwa mukie moko. Ça fait combien de temps dans l'état? En tout cas état oyo depuis janvier donc tokende à peu près ba une année année prochaine déjà. Voilà ba une année. Ndeko bonsoir. Bonsoir. Toyo tala yo toyo tikela yo ata mwa sukali oyo na mwa semida na mwa huile oyo na mwa jus oyo bandeko batala biso na ba chaîne YouTube tozara na yango 4G de télévision na Rose Bombo officiel batindi biso bapesi biso makoki po ete to meka ko tikela yo oyo ozwata moyen ya ko fêter ata Noël okoloba na bango nini bandeko batindi biso to tikelo biloko. Merci beaucoup, merci, vraiment merci Napino. Merci, naza pena problème pour merci, vraiment, ça m'a fait merci. Bandeko batala biso, ça dit bato ya kosunga eza bato boye, sincèrement. Ça dit na komona ndeko moi c'est yo koloba au sentir na pasi na muté mamba moko. Oui lelo to eto tikeli sukali voilà botindi biso bopesi biso makoki po ete to ya kotika sukali to ya kotika saki ya loso semida na bablo muso eza wana mais santé na ye ezo déranger makasi so na problème santé akwa kolia biloko bopesi biso to ya kotikela yete et alors papa na ngai numéro ya contact ndeko mwasi na yebi ke bandeko ba tala vidéo oyo na kati da bango na bata mitema malamu oyo ba kolinga ça dit ba idée ba futela ki ata mo ba mbongo ata ba mbongo ya oxygène. Voilà alors numéro na ya contact ça va bien makasi ton numéro ya contact ya responsable direct na ye. OK pour na numéro ya contact ezali 06 3 95 720 60. Donc faut tcha code liboso to bandi na 00212 6 3 95 720 60. Wana sui bobengi mbala moko bokozwa responsable direct na ye. Kombo nani? Kombo na ye Nicole avandi na matete na de bonhomme première. Voilà, mais actuellement aza na Maroc awa. Actuellement aza na Maroc awa na Rabat na Ainada. Voilà. En tout cas bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi yo Nicole. Mwindu kitadi bois noir car lokola mama botangai. Vraiment s'il vous plaît, oui, bo pesi biso makoki, bo tiaki bambongo na bino po ete to ya kotikela ye o ya kolia mais santé na eza bien te. Numéro de téléphone ngwana ndeko apesi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, en tout cas, tous les canaux sont en déco Nicole. Maman Nicole, tu es bien, tout ce qui est. Ok, madame, vous allez protéger. Vous allez bien, d'accord. Les cas comme ça.
Fais un message. Voilà. Pas de souci. Voilà. Oyo, chef roulante, il y a des conabiso Nicole. Yangoyo. Et ça peut être tamoropé, il y a bien té. Et ça peut être tamoro, il y a bien té. Chef roulante, oh, ben de roba au talabiso. Vraiment, bandeko, tolinga totali sabino, iloko ya tambola nango, chef roulante tambola nango yangoyo. Naza sir bozo mona eta nango. Doza vraiment na eta moko kuto ya kolobeza te. Donc tozwaka vraiment ba difficulté pour oh des nango mitraille. Mais tout ça là que fort moko asimbi liboso moko asimbi na sima essentiel kaka to kitsande qu'on a 3e niveau ici kaza a commencé pour do mekako memaye na hôpital. Vraiment soki bo sunga biso ezamala mumengi. Donc ya koloba tozaki na muke yangwana. Ok, merci. Merci d'abord abonné fidèle il y a 4 News Télévision. Merci aussi d'abord abonné fidèle il y a Rose Bombo officiel. Balade de la presse, ndetoloba na bino ye. Izate ke soki toye awa. Et pas une qu'on a biché à mobile na kombo arabi. Et on le rabi à la ranzala non. Et ta yande qu'on a biché arabi. O bandeko bota la biso ndetoba ye. Il faut to sunga kaka ya kolia ya komela. Kaka ndezala. Pepa bandeko bata la biso. O ba sepena komona rabi. O balingi basunga rabi. Bako contacter biso. Ou soit bako yoka mama ye moko a expliquer bango. Rabi a souffert net nini. Rabi problème ne sengaka nini. Et puis bandeko bata la biso na niveau ya poto. Baronde baroye bandenge nini ya kokota contact na mama. Je préfère que batba kaye moko mama. Nga mama ya Rabi azotis alobaka te me ayokaka. Azalaki kokota pe classe karatasi mutaza kosunga ngai karatasi ekati na minute oyo azokota liso classe te avandi na ndako akendaka hôpital elandelaka ye. Donc na osenga kaka aide oyo akokama ya mwana oyo asunga ngai na mwana oyo nabota ye na Algérie na ye na Maroc na ye nani azokola wana ta classe azokota te classe na ye ezaka na nsima wa me mwana akotisa classe eza te mpo mbongo bazosenga na classe ezosimba te yango avandi na ndako. Rabi regardez ayokaka me alobaka te soko olobi ayoki me koloba. Merci penza na bato nyonso basali geste oyo biso toza bandeko na bino tovandi na mboka Maroc eza pasi me tozovivre kaka boye. Nzambe alola mona bino oyo akomona biso oyo akoyoka numéro na ngai yango oyo 07 55 80 21. Mama Alpha ndeko na bino ngai. Merci. Je répète encore numéro. Numéro na ngai yango 07 55 80 21. Donc numéro na ngai yango ya ngai ete Rabi mosala nzambe yeyo. Merci. Nzambe amona bino. Nasepeli. Bandeko ba kotala biso awa toujours na continuité ya journée na biso oyo na ndenge boyedaki biso pona toleka na ko bakisela bandeko na biso moi sourire c'est-à-dire ko meka ko apporter bango moi quelque chose oyo to zanango awa bandeko ba kotala biso toza apa ya mama na biso toza apa mama biso bozo mona ye aza bien te azobela santé na ye eza pena bien te. Alors maman biso toza na eloko te toza na chaîne ya YouTube 4 News Télévision na Rose Bombo officiel. Alors bandeko batala biso nde bapesaki biso mwa makoki ya mukie. Alors pona toleka na kosunga bino bandeko na biso ya basi to ya mibali oyo boza na mwa difficulté ya santé okoloba na bango nini baotala sikoyo. Eloko akoloba na bango eza kaka merci. Nzamba pambola bango na likanisi bazu ya kosunga biso. Nzamba pambola bango vraiment abakisela bango na o bazangaki. Nzamba bakisela bango nazangi na maloba na o nga na moni nazangi vraiment maloba. Nzamba pambola bango kaka. Voilà. Nzamba ya pambola. Mais vraiment maman tu tungiso bena mingi te papa na habité te me kana ko sora moi muke na yo.
Ça fait combien de temps maman Nabiso a sauvé la en état? En tout cas, Fatou a sali au moins 2 mois. 2 mois dans la salle de réanimation. Nous avons même fait ma vie. Donc, ça fait au moins 4 mois à sauver la mère. C'est que santé. Et tout ça qui est malin, santé aux gens malin. En tout cas, bateau batala rabiso Nigeria ya rosobo officiel, Nigeria 4 jours de télévision, bazara na motema ya ko sunga bateau. Raison pour laquelle ba pesa biso mama koki pour na to lekanako memela bino oyo mafatu oto yelio. Hein, to yelio bateau tu ko senga merci wana bateau batala rabiso Nigeria YouTube, bango wana ba pesa biso moi quelque chose oyo pour to ya otikela yo. Alors to yelio ya ngoyo, ya ngoyo oto yelio omeka ko li ata mwandambu mais ceux qui santé ça bien té ata petit peu et ko yate pour na bato ba kolinga basunga yo pour na ba soin à hôpital pour lo banini numéro ya téléphone pour ko pesa na bitu to pesa to par exemple to pesa numéro ya téléphone pour na bato ba tout sama ba leka na kosunga bino pour na ba soin tenga za mwasi makabunyo so responsabilité no se za pas papa. Voilà. En tout cas, le numéro de téléphone est pour me dire, sur le base, vous avez 06 17 69 65 24. 00212 17 69 65 24. Voilà. En tout cas, ma fatou, yo yangoyo. Merci papa. Nzambe, ebi ke bato ba otala biso ba obenga pour na baleka oyo ezaka ya kolia mais soki santé za bien te a petit pour les biloko ezalate alors bandeko ba obenga naza pena sur bato ba kotutisa mapena ba obenga pour na baluka ba kisela tama quelque chose pour na ba soin ya hôpital ya ndenga bien. Merci papa, nzamba pambola bino. Asepeli vraiment nzamba pambola bino, vraiment pambola bino. Donc nazangi na maloba koloba. Nazangi na maloba. Merci. Bon, je tiens à remercier Moutinho sur des pros de loin à Mériko contribuer à la paix, donc abonné à 4G News, Rose Bombo. Bien que moi je ne fais pas partie de l'équipe, mais en tant que doyen, vraiment c'est une geste à louer, à féliciter pour difficulté actuellement au Maroc, il n'y a rien à dire. Avec le confinement, maintenant même tout est bloqué. Et ça, la famille a vraiment la nécessité. Cela ne veut pas dire que le peuple peut aider les sommet et qu'on satisfaire quand même la famille Oyo. Est-ce que tu as peut-être beaucoup de situation et aussi peut-être encore plus. Vraiment, je tiens à vous remercier. Nzambe aussi à plus par rapport au Bossali pour nager Salelo. Vraiment, il y a beaucoup à dire, mais tant ils ont manqué, Nzambe merci pour nager ce Bossali. Merci na ba diaspora, merci na ba abonné fidèle, il y a Rose Bombo, merci na ba abonné fidèle, il y a 4G News Télévision, Action Télémonde, Top News Monde, ndeto lobeka équipe na biso kotambola po tokanisa ya bisopé bandeko oyo nzoto dérangeaka ko raso ko kende musala te mwana na ya kolia moi sukali moi spaghetti loso et puis fufu ndepeka rato tala kulutu na biso papa Roger tala papa Roger moyoana toyoka papa Roger esengoni naza na komona bandeko batindeli moi beloko oyo ya ndambu o kezala ke papa Roger faut se déplacer quelque part pour kende rozwango mais nzoto eza sous makasi te papa Roger soza na un mot maloba koloba par rapport ya geste o bandeko basali. Tondi Nzambe botondi ya trop quoi po tala kaka tozali belé mais Nzambe mama ko bosana mwana mais Nzambe abosana ba oyete nazwaki coup de téléphone que bato ba koya kotala ngai nazwaki coup de téléphone ya Alain que hakoleka na ndako. Donc, tika ete Nzambe apesa bino susu ya koleka. Pona zakaka nga mokote. Amen. Mais bato azali ebele. Apesa bino makasi pe bolingo wana esuka kaka na ngai te. Donc ngai na koleka, mais tika ete bolingo ekoleka te. Donc apesa bino makasi oyo bozwa susu ya mingi.
bozwa susi ya mingi mpo bosalisa susu bato mingi mpo bato ara bosenga ebele me tika ete nzambe akoka kolokalize bango mpe avisite bango lokola bino atindi ete bovisite ngao aujourd'hui. Papa Roger, po tozwa maloba mingi te ozosouffrir na nini mpe eloko nini eza komanke yo soki bana poto bazotala na Rose Bonbon na 4G News Télévision na Top News Monde Action Télé Monde po baya en aide envers yo ntango ozosisa mpe kopesa message wana opesi mpe nimero na yo ya telefone oyo bakozwa yo moko Papa Roger po basunga yo nazosouffrir ya nini nasalaki AVC. Nasalaki AVC, ça fait 6 ans. 6 ans, mais la zoxina boton n'est pas ensemble. Pote mingi, obaki na kananga ite, obaki konotika na hôpital, baza so invité. Amen. Mais na tondi nzambe boton di po ngala za vie. Amen. Donc au moni, il faut ba respect ya trop quoi. Donc na remercier ya trop. Na remercier na souffle de vie oyo akopesa. Pote kolala kola mukaisa habitude. Donc nazali mingi ko souffrir na tension. Tension ekosaki ngai na utaki koteya na ye pona somba badeno na soso. Pona la kinde kulamba l'air na sana na commune mosusu na kuya. Donc na sala AVC basalanga opération ya mutu. Basalanga opération ya mutu. Après un mois côté fomwana ya ngomoko. Kota ifomwana ya ngomoko. Na grata te nini te pote fomwana pote pe ekauka kate. Donc na salsi Robinda Pota Papa Roger ko balugara Papa Roger po bandiko bazotala. Donc pota ekauka te. Moi pe na sala musala. Moi na sala musala pédate ya ils assuté pour équilibre dans son équilibre. Papa Roger balobi nini pozwa ba soin moko boye approprié pour rétablir santé na ondengo zala kaka. Bon, ezaka nzambe. Ezaka nzambe pour na kotiba na saliba examen yo surtout. L'examen surtout eza OK. Ba routine na la salle examen boye na salle examen boye. Na routine na la salle ba bilan à santé na salle ba bilan à santé. Mais nous surtout ezolaka donc normal. Bon. Nzambe kakamta. Papa Roger poto zotam laité pesa numéro no téléphone na bandeko tout bazota la biso o romona na à part otoye nango poto za na enveloppe mais à part otoye nango o pa rolo ba Papa Roger asala ngai mo mawa ndenga lobaki na benga Papa Roger na lukela Papa Roger ata J na lukela Papa Roger ata ba transport ndenge Papa Roger ke na hôpital Papa Roger numéro na téléphone ba robengela yo moko eza nini. Bah, numéro langa ya téléphone ezali était 00 212 77 16 35 031 00 212 77 16 35 031 to afficher ngo pe wana galmi ko fa to afficher ngo wana pour na Rose Bonbon pe ba mona yango 4G pe ba mona yango bato mitema malamu bato mitema mawa to koti pe makambo ko fa to banda ko sala ba biloko boto yaka poto za na bato moi 10 15 wa poto bandimeli biso il faut to lo ba vérité ila ozanga ga bandimela biso boye to bando continuer Papa Roger yeba yango ke ninga bat batali yo boy yo moko benga biso po biso ngata ngo benga biso ezate ko olo ba ke ba petit nanga de boki ko sa video bino pe ko zo de sa to zo te ke o bisa biso ka ke batindaki ba benga ki isala ka biso bien Papa Roger. Merci à toi. Nino ko lo ba suka ba yo ka
Donc nali loba nanga ya suka ezali ete nzambe asunga lisusu bato o mosusu batikali mpo toza mingi. Amen. Toza na bamosusu basangi makasi ya kokende mosala, basangi makasi ya bozwi. Donc tika ete nzambe asunga tinda bato ndenge atindi bino mpo nayebaki te tanso oyo akoloba te toyebanaki te. Nazoloba mpona bango. Donc omoni ete tika ete bolingo wana ese ezala na communauté nyonso. Donc bamona bino te me bamona nzambe. C'est ça. Nzambe apesa bino susu ya mingi. Amen. Apesa bino susu ya mingi po apesa bato poto ya mingi. Ya mingi. Biso pe to na côté papa. Biso to na bato poto. Ezali ya apesa bato poto ya mingi quoi. Pe asunga bango. Abakisa susu o ezangi. C'est ça. Bango pote ba continuer kosunga bande. Vraiment. Merci beaucoup. Merci papa. J'ai tout ce pays vraiment na komona yo. Va aller yo. Amemi biso ciao. Moi cercle non l'autre. Cercle semoule, moi spaghetti. Cercle semoule, cercle tomate, sucre voilà. Oui bigak. Ba merci. Ngane na rolo ya mingi te na yebi. Merci vie. Merci. C'est-à-dire, Makambozo continuer, un geste, un sourire, c'est-à-dire, tout ça, pour nous couper ça, bande couper sengo, bateau bazana yangote, Noël yango, bonne année yango, c'est-à-dire quoi apporter les bateaux sengo, n'endenge bino bateau botala rabiso, pour pesa biso makoki, ya roleka quoi, pour se périssamité ma bateau, tout ça na maman, ba difficulté ça est belé à en Maroc, à part baka ya maladie, c'est-à-dire ba problème ça est belé, au ce moment ni koloba awa, c'est-à-dire botang sana ma ya miso, alors bande ko ba rotala biso toyoka mama olobanini pona moi biloko bandeko batala rabiso na nzela ya YouTube batindi biso to ya kopesa bino elongo yona bana boleka na kofete Noël na bonne année. Merci na oyo nyonso bandeko bakaniseli biso nga naza mama borfelin nayaka mboka oyo pona voyager nanga mais nakomi awa na kokutana na oyo nakutani nango donc mama ya orphelin donc azanga soutien na sepeli mingi na ndenge oyo ke bo soutenir nga vraiment ba fête bana ekoleka bien vraiment na sengi bino merci mingi. Voilà maman numéro ya contact pour na bateau ba olinga pe pardon na robaxelo romona maman lobi bien te il faut présenter bana na biso mibale oyo bana na biso mibalo bato bazo komona leader na Toussaint bango mama rolo ba côté na po bato ba kotala biso po ba comprendre tanga bi mama orphelin faut ba yeba orphelin c'est ça ngai bon okoki ko lakisa elongi papa pona nga na boyi nanga ko lakisa elongi te ngai kombo nanga mama Jenny na yaka ki nanga ndeto yaka ka ko luka voyage nakomi awa na kokutana na likambo oyo ndeko na biso ya mwasi atika biso souffrance mobala monisaka ye yasi akufi atiki bana donc ye papa ya bana akimi akende Kinshasa blokanga partout akipanga te na yebi pa na bango te na yebi pe ye te tokutani ka na Maroc donc nazwi oyo kombo na ye leader nazwi ye na 5 mois et demi oyo nazwi na 5 ans ti lelo naza na soutien te ezala kote ya bomama ezala kote ya papa ata mutu moko akipaka te ngai pe ba oyo babimisaka ngai basundolinga parce que nga naza charge pona bango menga na ye ko compléter lisusu charge donc yango wana basundolinga mena sepeli na geste oyo bosali vraiment fête ya bana eleka bien. Voilà. Donc yango maman numéro de contact pour na bandeko so batala rabiso ba na besoin pe basana bana na biso oyo zali ko bokola numéro nanga eza 06 55 06 56 94 13 15 bandela 06 plus 212 06 56 94 13 15 nga komona nga mama Jenny. Voilà. Maman Jenny en tout cas bandeko batala rabiso na njela ya YouTube batinda biso to ya kotikela yo elongo na bana moi babiloko yango yo bana ba mélanger moi c'est mol loso et ça la bino atama bien. Voilà, en tout cas merci beaucoup.
Merci na sepeli mingi merci nzamba pambola bino azongisela bino ya ebele lisusu côté outi. D'accord. Merci beaucoup. OK. Bakana biso. Biso pena yeba yebi bakaya. Kona pambola bino vraiment bakisa lisusu. C'est comment vous chete? Bon na bino moko ba baleine bango yo donc ba konji bango yo déjà ba etika masolo donc kitoko ezala bongo artiste ba yele bina bilo na ndako bon siko na telo pia bango teka ye moyeme apambola bango vraiment donc apambola masu sa provenance mokonzi ye moko to sepeli parce que penser na biso oyo ka surprise agréable yango nzambe vraiment bakisela bino na oyo bolongo libozo de plus akoli sa sagesse apesa intelligence de plus vraiment bosala susu koleka ndenge bosali oyo vraiment merci mille vraiment merci ah je dis pas mère na biso ana na tina boss boki nde balobi tomoni nde bana te po baze bele kuna moi tozo bana ezate mais normalement fayi bamona bana po bilo babeto elongo nde bana Tito pesi merci na siblo mo boyebi na sala ba émission trop na balem na président mokusa talo donc bino mo boyebi vrai Dieu ya kanda ya jekukite so anamo alobi c'est que très bien nana mwana yazana mwana azana bana ngana na mwana po bana nga baza te mais naka na mwana mo Brigitte donc bakolia boye boye bomona Brigitte lisusu bomona lisusu bana tina boss David bomona Alphonsine paza suna mwana aza maladi donc yango na oyo sawa ke bake pas Alphonsine bake tika pe bilo de ça la biso be bopesi déjà non merci merci pas fatigué moni makambo yango sikombala nsima bapampers siko bapejango balataka bapampers. Merci papa ate en tout cas bamarocain babimi donc baotalaka ke bamama oyo bayebani makasi sikoyo toyebani makasi me oyo baetika biloko oyo eza bamarocain te eza bandeko na biso bacongolais lokola biso donc bapansaka mpe biso donc tokomisi vraiment nzambe en tout cas esalinga vraiment bien malgré que esalinga mapasi mais mpo na nga na mona esele mpo na bajour ya lelo bandeko baya kotala bino vraiment na bapale boye donc eza des sacs ya fufu des sacs ya fufu des sacs ya fufu na loso na association tozayoka de est de l'ouest oyo baopia te tolobaka vérité baopia te soki bazwi bambongo quelque part baliesi biso saki boye bokabola 3 personnes saki ya loso bokabola 5 personnes tata nzambe apambola bino na oyo bosali bana biso baza bahandikape moye biso tokeluka mosala eza te mpo bana batambolaka te bavandaka te balobaka te nzambe vraiment apambola bino bana wana sikoyo nde biso bamama na bango moye totravaille eza te moye tosala eloko eza te tovanda yango papa na biso Tisekedi nani papa Félix papa Félix biso yo na Maroc bana na oto osufri na mboko oyo mais toyo biso moi pe tozonga na bakina ngo ezate po toyo kana sango kuna nanu mobulu papa biso tolingi yo na Maroc tolingi yo papa mais talaka biso yoyo bandeko bazoyo tikela so bafufuti na bandako bino boza kuna fimo partageaka pe mwa bambongo botinda ata mwa mbongo boyesauve pe babiso okanisa teke bana so babima libanda do baza bien toza bien te na Maroc
Merci, hein. Merci beaucoup. Voilà, d'ailleurs, aussi, si tu es sur place, surtout ça, la livraison à domicile. Livraison à domicile. Voilà, pour tout, un grand merci, Nabino. Un grand merci, Nabino. Maman Esther, pour l'association, et on est dans s'adresser. Maman Esther, s'adresser là pour Maman Esther. Maman Esther, on a implanté le monde au Maroc. Donc ça la bien pour Maman Esther Makindo, la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je suis venu au Maroc et Banda 2007. Donc avant na mboko na ebi tous les 4 quoi Maroc maman. Nkola pambola bino. Bino nde bosala biso makamba boye kozala malamu. Nzambe akozanga te ko pambola ona libota na mama Esther. Donc en tout cas pour ngai na pesi bino ka ba merci. Bozanga lisusu te nkolo azanga lisusu te ko pambola bino pour na biso tanto lia. Donc nzamba obakisa ka lobo. Tango bana bazolia kola obakisa ka lobo. Donc, merci vraiment. Amen. eloko sali menzambe kaka ebele na initiation oyo bosali nzambe apambola bino vraiment biso to ba traitement bana ana Maroc mais vie ya ba makambo ndenge ezolekana ezosimba ka te ba traitement go ba traitement vraiment bana ezosimba te makambo koloba la bino ezebele mais lokwa to moni ba representa o ba ekotika biso biloko ba kozongela biso suto sola koleka oya mukuse nzambe vraiment pambola bino na o bino bosali. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. Donc biso toza na biso association te parce que biso na biso ba simple travailleurs ya bato moko parce que toza na chaîne YouTube OK 4G News na Rose Bombo officiel eza ba abonné wana na maoneka na fin de l'année to moye ko senga oyi ba difficulté tozaka nango au quotidien awa eza mboka to vanda ka biso to yebi ya to kanisa ke non bande ko ba pesi biso o ba pesa ke biso poto ko sunga bato ba nécessité za te lokola mutu moko za makasi lokola ngaibo neti bino bozana bana ba réalité ya omoni ya mwa ndambo oyo bande ko ba pesa ki yango yo to yoka ko tikela yo. Donc toujours pesa mo bande comme sous to tibisike belé baka aussi plus grave que yo nguduma ko tambola te mais yango to pona ito ko pesa pe yo yango mo po bana bazali ba sepela na moi fête yo omoni et ozwaka nango déjà mais oyo peut-être ko bakisa moi quelque chose na oyo poza nango pour bana ba ko fêter moi jus moi sucre moi riz semoule tomate moi spaghetti yango na epte nini yo ko loba pona bande ko yo ba otala biso na moi je so basali. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la geste oyo. On a sepelu vraiment makasi.
na bandeko nyonso oyo bapense mpona biso. En tout cas vraiment nzambe apambola bango abakisa lisusu esika oyo ezangi. Merci beaucoup. Mais namoni pe yo santé lokozolenga santé za malamu te. Te santé za bien te moi ba forte fièvre ezosala nga. Si jamais bandeko bakotala bakoseba ko aide yo tokopesa na numéro nini, numéro ya contact na yo si possible. Bon, soki nzambe a touché bandeko na biso baza de partout. Nakoko kopesa numéro nanga. Non, yo moko. OK, mon numéro c'est 06 212 06 69 65 77 76. Banda pena na plus 212. Plus 212 69 65 77 76. OK, merci maman donc. Merci beaucoup. Oui, bandeko ya bonne volonté batali élément, ceux qui baza touché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour le temps disposé pour la bichon à côté tout ça, livré à domicile. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir. Voilà. Bandeko batala rabiso nanzela ya chaîne ya ba chaîne YouTube na biso batindi biso to ya rotikela yo. Moi quelque chose pour moyen pour fêter à Noël na bonne année. Ozana nango déjà mettre au bakisela okara likolo ya oyo. Zala ki ndenge bandeko batili biso to ya ko apporter le mo sourire. Oyebisa bango nini batala. Na oyebisa bandeko nyonso batindi bino bo kanisela biso bo vraiment nzamba pambola bino. Merci vraiment nazong sebino merci vraiment ebele vraiment. Et si que bimi ezonga esusu ya mingi vraiment. Vraiment nzamba pambola bino vraiment bo kende liboso vraiment. Merci vraiment. Merci beaucoup vraiment. Bobo Salabiso te toza kara nzamba pambola bino vraiment. Merci. D'accord. Merci vraiment papa. Merci l'équipe nous sona bino bat bossa musala vraiment nzamba pambola bino. D'accord, numéro contact na autre za bande comme borta la biso. Ça dit ko tout sama mitema pour la Maroc a ba difficulté et ça ebele to vivre na mo awa. Alors to bandela ko ça dit ko répéter en tout numéro téléphone o ya yo moko personnel. Numéro nangeza plus 212 6 30 96 0022. Vraiment, so bandeko batuti sami 00212 6 30 96 0022. So vraiment bandeko bamoni biso batuti sami na nande tozo vivre na vie à Maroc est un peu difficile na bana boy ba femme seule na bana vraiment c'est un peu dur. Bozang sa osunga biso te nzamba opambola bino kaka. Opambola bino vraiment ya mingi vraiment. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola Bino papa. Merci Nzamba. Ngaka malade, nga vraiment naza faiblesse na makolo côté gauche. Likolo nga yo ezotambola te. Vraiment passe kaka. Na bimaka te libanda kana ndako. Na fandi kana ndako na fenêtre kuna parce que nous soana papa ale amemaka ngana biloko ya côté na côté ma passe nga likolo makolo eza passe likolo gauche vraiment faiblesse côté gauche côté oyo bien mais côté gauche passe kana. OK, mama moni yango to sali. OK, likamute me biso. Vraiment merci na bino tikanzambe apangola bino vraiment na biko loba mangala te. Je ne sais pas parler. Même en français parle. C'est même en français. Je remercie Dieu vraiment, je remercie Dieu quoi, je vous remercie de beaucoup. Tikanzambe asile sabino. Vraiment courage, vraiment merci quoi. Merci. Qu'est-ce que je veux dire encore? C'est merci seulement à Dieu qui va nous ramener. Donc, c'est pas nous. Il y a un bateau, il y a un toye pour bamona qui toye kotikela opemo yozawa osaki ninya vc zo kokotambola te ozana ndako eza passe na HP difficulté ko sunga na mwandambo oyo. Vraiment merci à bango. Tikanzambe abakola bango lisusu. Bazwa lisusu ane zo ya wana bazwa lisusu puisque vraiment merci kaka nzambe merci à bango quoi vraiment merci à bango domina lia loso langa vraiment merci à bango merci kaka ngaka likolo papa alenga likolo kaka nzamba usunga na ipsa ki omondi manaye ko tiro bendi ko bonga na sala examen noso negative eloko te papa nzamba usunga ekoleka na
Ok, merci Koko. Totiki obiso tokei. Merci oloba les pesa kambo. Nene to boku. Donc on va rotala toza awa, toujours continuer en tout cas, toujours continuer ba visite, toujours continuer, c'est-à-dire toujours na initiative où il y a pour apporter les bateaux. Moi ko sekana elongi. Encore une fois na bandeli na Maroc awa, ba difficulté va tellement ebele awa. Alors bandeko botela biso mama koki, bandeko bosunga ki biso poto de kana moyen ya ko en fait il y a quoi apporter les bandeko baza vraiment dans les besoins, moi sourire. Alors tout ça awa liboso ya ndeko moi si maman bonjour bonsoir. Bonsoir. Voilà, toza awa bandeko batala rabiso na nzela ya ba chaîne YouTube toza kana ngo nde batinda ki biso. Alors ba pesi biso makoki to ya kopesa bino moi biloko ndambo emonane moi Noël moi bonne année et ça la ta bien toza na Maroc mboka ba difficulté belé. Bon, alors on a kosenga na pesi ka merci na bandeko ba soutenir biso parce que ils a facilité pe na mboka Maroc na ba moment pe tozolekisa. Vraiment nzamba pambola bango azongisa ya koleka na kati na bango pona bazo encore makasi ya ko soutenir pe ya ko sunga lisusu biso. Vraiment to sepeli na oyo na geste o basali nzamba pambola bango. Voilà, maman nanga ba difficulté ça tellement ebele makasi mingi na Maroc. Alors soki mutu mwa rotala ya lo babo. Ah, maman en tout cas malgré a expliquer ba problème na nyo sauté mais quand même na tout isami na romona ye kondima na romona ye ça dit ko leka na vidéo bo mutalinga sunga ko sala ndenge numéro de téléphone soki moyen zali ori ko pesa. Soki moyen zali 06 87 plus 212 06 87 05 22 50. Voilà, bandela maman. Plus 212 06 87 05 22 50. Voilà, en tout cas, bandeko barota la biso yango yo makoki obino botinda ki na nzela ya PayPal Western Union. Voilà. Mosala yango ekomi quand même naza sûr que moi mokie oyo et quoi voilà donc ememi vraiment esengo na mitema ya bato ba recevoir yango toza na mboka Maroc mboka ya ba difficulté ebele ezambala liboso mais ali ya sukate. Alors deuxième épisode, troisième, quatrième, cinquième, sixième p ekoyaka toujours na cadre ya kosunga bato baza dans les besoins. Merci beaucoup. Nzamba pambola bango azongisa ya koleka na kati na bango. Merci na bandeko. Car tout ça là tout le monde n'est tout le bail parce que vous pas maman la biso et pas dans la banda n'est tout le bail il faut tout sur plus banda tout bateau dans la banda ndi ya mwana tu aussi les biloko bozomona wa ni mo paza na omona zana biloko bana bino ba diaspora bateau de cheki maboko na poche on a compris sa confiance et pas la biso peut to en net envers bango ya mwana to yoka maman bazolando. Merci na bato bakanisi elio to koloba na bango nini bazoloba. En fait non le bango ka merci parce que to komi na fin de l'année nazanga peut-être sucre huile na ndako pour nolia pour na bana mais bakanisi ngai zamba pambola bango place où ebimi ezonga lisusu ebele merci bango. Voilà, bonjour, bonsoir, naba fidèle abonné, ya Rose Bombo officiel, bandego ba la vidéo dans 4G News télévision en tout cas, meilleur vœu, joyeux Noël, bonne année Nabino. Voilà, un geste, un sourire, nandengo to prometa ki bandeko, c'est-à-dire na likanisi to soit ki ya rosenga na bateau nyoso batala rabiso na nzela ya 4G na nzela ya Rose Bombo, c'est-à-dire baleka na ko sunga, baleka na ko se manifester, baluka, c'est-à-dire baleka na ko contribuer na moi moke bazana ngo peut permettre na biso, c'est-à-dire to ya ko apporter sourire pa ya bandeko na biso ba congolais o baza awa na Maroc. C'est vrai que vivre na Maroc eza na moi ba difficulté belé, ba ka ba maladie belé, ba ka eza belé awa. Alors bandeko to ya diaspora, bandeko to batala rabiso contribution na bino, c'est-à-dire bozo mona to ko bisko a pa ndeko na biso ya mwasi aza awa na bana na ye o botiaki mwandambu yango yo to yepo na kopesa ndeko na biso ya mwasi. Mama ya poto. Bandeko no musu ya basi ya poto. Baleki no bazaka na poto batala rabiso na nzela ya YouTube ba tindeli yo moi quelque chose oyo oleka na kokabula na bana o bakisa likolo oza na ngopo olekata Noël na bonane malamu okoloba nini. Na osenga bango kaka merci beaucoup. Nzamba pambola bango abakisela bango oyo ezanga makambo na bango nyonso efungama
ya mingi l'année prochaine. Voilà. Na Maroc awa ko vivre dans la difficulté belé. Ndeti yo précisément ba difficulté nini oyo okutana ngwa na Maroc. Oyo peut-être mutu mfa kutala biso à travers ya mutu mfa kutala yo à travers vidéo oyo ale kapena moyen ko ba flota mo lora muke ko aider encore plus. La difficulté za ya ndako ya kolia surtout pena neto za la bana bo. C'est ça. Voilà, numéro awa musala ezala te. Voilà, numéro no téléphone peut permettre na bandeko musu ba otala yo ba sepela ba sunga yo ba benga yo atala numéro ya yo moko ya téléphone 00212 90 17 07 46 bandela 00212 6 90 17 07 46. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Senga na bandeko ba kotala biso awa ba fidèle abonné à 4G na Rose Bombo. Senga bango merci pour tout tikayo kendeko mela ba jina yo elongo na bana joyeux Noël na yo. Merci beaucoup na bandeko ba kotala ngai nzamba pambola bino ba joyeux Noël na bino pe. Voilà. Merci beaucoup. Allez, maman yo yango wana. Bon, tala ba kombo Rachel. Au point de les assiettes à l'eau sur 5 à foufou, 2 litres d'huile, 6 kilos, spaghetti, na moi aussi. Merci, voilà. Maman Labiso, tu as pas na yo. Na ebité moi biloko yo to nango awa pona opesa o meka ko feta ta bonne année. Ozaloja na biloko no ya kolia déjà. Mais tant que bandeko na yo, tu ka ko bakisela yo oyo e uti pa na biso te na ba poche na biso te. Et outil na ba poche ya bato batala rabiso na 4G12 télévision bato batala rabiso na Rose Bombo officiel. Alors repesa bango message nini bandeko bakanisi yo voilà pour na ozo attendre quelque chose ya ko fêter Noël depuis bonne année. Moi message kaka o repesa bango. Merci beaucoup na bakanisi na ko malade na ko tambola te na Saturday na mo te vraiment merci.